Breaking news ba sango ya Congo. Et pas na bino bo lokola bo meseni na proverbe 30 na site na biso ya Didier Forme. Alata kala pe tozali bongo sur internet live na Sofkins oyo emetaka parti ya Canada. Sofkins ezali moko oyo emetaka na Canada, ezali télévision sur internet Sofkins. Alors na Kinshasa Basangwa Congo na Kinshasa, vous avez un breaking news, la paire change de camp. Donc Kobanga échange camp. Et ça c'est ba Congolais ba tozo bangate, et ça c'est opposition tozo bangate, mais ali les Rwandais, génocidés rwandais alias Kabila na clique na ye, na clan na ye, nde ba komi Kobanga, yango moni intimidation na ba menace ya Rwandais asalaki contre la communauté internationale et contre la population congolaise. Ils ont transmettre un grand message que c'est Kadogo Rwandais, ancien taximan de Tanzanie, de Dar es Salaam, Azako Banga pour Akomina Souka. C'est vrai, chaque gouvernement, chaque dictateur soit Akomina Souka a multiplié acte, il y a intimidation, mais en réalité, il y a une mutazo Banga. Azo Banga, ala la rasusu na kingakati te, akoma kobanga, akoma kotambola na ba to oyo ya confiance ezaka bato na ye bandekone ya Rwanda. Donc les Rwandais, les Kadogo oyo ayiba nationalité oyo asala ba désordre kobanga ekomi na kana ye. Alors création ya front citoyen pona kobengana alias Kabila ezali kolalisa PPRD pongite. Occupation na PPRD bazo bate ba osuka ndenge nini parce que nangonga o na Kinshasa ba opposant nyonso ba uti ko signer accord moko ba sali on lokola ndenge zalaki na tango ya Mobutu union sacrée ce qui opposition nyonso tu sangani union sacrée elengaka elengisaka plutôt même la Bible Nzambe a monaki que bato ba sangani balingi bakende komona ye. Alors na tour de Babel tango unité salamaki nzamba panzaki nzamba zaka pona unité soki boza ini soki boza bolamu pona bien ya mboka pona makambo ebele akotika unité na bino ekende liboso, mais soka monika bosali unité pona koboma unité pona kosala désordre akosala tour de Babel. Yango moni unité ya opposition, unité ya parti civil, unité ya bana mboka ezali malamu ekomi ko bangisa kan oya ba Rwandais. Unité wana pe senge to senga na biso toza na diaspora. Totika ba vidéo ya kofinga ya kotonga ya ko critiquer, le pays est en danger. To lukato sauver la nation. To lukato sauver mboka. To sauver mboka ndenge nini? Na contribution na yo ya éveil patriotique. Na contribution na yo na ko soutenir bato bana mboka. Toza pembeni ya ba fête. Bien que biso oyo muto ayebi Nzambe afetaka Noël te po yeso abotama jamais na Noël, yeso abotama na e na décembre te abotama ki soki na mois de juin te il faut na mois de juillet zaka moi makasi parce que na kati ya hiver ko tia mwana na kati ya crèche akokufa na hiver. Donc eza ba histoire montée ezali journée basalaka business na monde ezali journée franc-maçon to sito lobango mwana na Nzambe a solo afetaka ka Pâques pe na Bible yeso atikeli biso feti kaka moko ya Pâques. Alors soki yo koti na ba veye zangatina soki yo koti na kolanda bato ba charlatan bato ba bandoki bakadi apemba etali yo parce que na ngonga oyo soki tozaki na 19e to 20e siècle internet ya lagite, mais na 21e siècle tout est clair, tout est mis en nu. Lelo oyo soko beti kombo ya mutu bakoyebisa o makambo nyonso. Alors soko zolanda mutu o sa ba aventure, tu dois t'apprendre à toi-même parce que tu ne veux pas être informé et tu ne veux pas faire des recherches. Donc il faut que kota na ba internet ko sa ba recherche, ko kota na mozindo a prière, Nzambe akotali sayo makambo ndenge zotambola. Donc toloba ki ete la paire change de camp. Na camp ya ba Rwandais a PPRD bazola la pongite, ba yibi ba mbongo nyonso tu na ba caisse, ba teki bandako ya l'État, bandako ya banque, bandako ya gouvernement ba teki, pe bino bomoni ke 5 chantiers zaki makambo lokuta puisque ba inondation esalami na Kinshasa
Mvula et Betty partout. Bazoko, ça qu'il y avait 17 morts et pourtant il y avait plus de 200 morts et puis plus de 20 000 familles libanda. Donc, za libanda, érosion, maïzate, courant zate, mais alias rwandais, à qui na côté à Kivu, ko inauguré centrale et hydroélectronique, où il faut alimenter Gomate, mais il faut alimenter Rwanda na maï na courant. De là, cela dit que tout ça déjà na azo exception que ça congolais. Alors, armée na biso ça infiltré. Na oko sabinote, il y a plein de Rwandais que Kabila, alias Kabila a fait infiltrer à la police et dans l'armée congolaise. Alors, binomo bozomona brassage nyonso tu salamaki azoko koti sa bapa na kati armée parce que ayebaki que sera tie trouble batona ba obundela. Or azobosa na que population ya Congo, population congolaise a plus de 75 millions d'habitants. Alors groupe wana nyonso tu ayena bango minime liboso ya population na biso. Soulèvement populaire ils en armée mon côté et coca. Américain beta bango na Vietnam. Amérique l'armée la plus puissante du monde na Vietnam betama. Soulèvement populaire ils allaient droit ya citoyen. Yangwana omoni front citoyen pona kobengana alias Kabila na clan na Mobimba. Tous souhaiter plein de succès, bien de bonnes choses. Tolingi vraiment esimba et marché malamu pour être moto oyo akende. Regret na biso makasi semaine oyo tomoni pasteur Bobo pire mutunanga asopi boule na ndinga kosakana te ake koyamba agent Kagame pe a PPRD oyo babengi Vital oyo aloba pourquoi j'ai voté Kabila pe oyo na kati opposition azawana lokola ngungi lokola agent ya ko transmettra pe ko trahir masolo no soto ezoleka pe na ebité pourquoi soi-disant opposant au bazana Kinshasa bazolinga kaka Vital azala na kati na bango pourtant bazana ba preuve makamnyo surtout que Vital azali oyo a zo koteka ba plan tout na ebité soki vraiment tokozwa mayele ndenge nini na ebité soki tokokola mokoloni na ebité puisque makamondeko o azosala ezolakisa déjà que azali ennemi à Congo alingi Congo te alors eza malamu te mutu ndenge wana azala na biso na ebité pourquoi bazozala na ye na ebité pourquoi bazo continuer ko signer ba accord na ye et pourtant qui a bibouara qui a trahi trahira donc tositolobi belé tobi que micro ya pasteur Bobo en tout cas et sali bien te ko kinope sa caméra micro na ebité soki afuti o combien na ebité pona ni osali biloko ndenge wana en tout cas ba combattant bozo ko décevoir biso na ba acte na bino caméra n'a rien à dire tout ça na posa ya message na été tout ça na posa ya likambuté azala likambo kolobate parce que za complice ya ba crime et occupation pe ya makamunyo surtout ya mabezo salama batloka ba caméra batloka ba kengo batloka ba ruberwa batwana nyo surtout bazali ba agent secret ya rwandais oyo ba ye pour occupation ba ye pour na bolamu na biso te congolais ba rubendo matoi to ba koloba ndenge nini po yo comprendre donc eza mama mingi makambo zoleka na Congo esengeli toyeba tolobi ete na Congo na armée na biso il y a plein de Rwandais que alias Kabila a kotisa il a fait infiltrer les Rwandais na police na armée beaucoup na morphologie na bango ba mesusu bazawana ba milice privée à ba Rwandais bazalaka pa Ruberwa balataka ba kagoul pour ba bomba morphologie na bango eloko wana biso nyonso tosoyebi yango alors ezali mawa mingi po na biso nyonso tuba na Congo ba oyo tozo soutenir bineni ya mboka donc tolobaki po na lelo breaking news à lelo basangwa mboka en direct ya Soft 15 TV sur internet et ali été la paire change de camp intimidation na ba menace ya ba Rwandais contre la communauté internationale contre la population et ça que transmettre un message que les Kadoro rwandais anciens taximan de Dar es Salaam a commis dans sous cadeau bilia qui bikoki alors tant alobi que mboka eko bonga solution à Congo ya outa ni Orient ni Occident azoboa que la ba oyo batia ki na bokonzi mabanga to ko kuboa que la mboka la po ye moka yebi ki akomi na suka et puis vient na ye Mugabe apesi conseil que bebana na batuana po epesa yo moi temps ya roloko glisser or
a évité que tout ce qui que banda aboma le vrai musée Kabila chaque temps comme Ranasuka a changé la constitution mais Touro Biliaki et Bikoki Touro et Ali Kabila doit dégager Kabila doit partir parce qu'il n'est pas congolais il est rwandais par ses comportements il a trahi, il a infiltré, il a fait la haute trahison contre le Congo et contre la nation. Il mérite même la pendaison. Alors, bah, activité na union surtout, il n'y a jamais qu'on déclaré guerre na Rwanda ni na Uganda. Soka kutana ba président wana abimisaka tous les 32 000 oiseaux seka oyo ba mbala babenga oganu abimisi ba ganu union surtout oiseaux seka na ba pays oyo ils ont agressé biso pe atikala ko déclarer guerre te. Ils ont l'accès déjà que azali congolais te. Pe lisusu ba rapport ya mapping ya ONI etalisa biso ndenge ni ye mokaza chef ba M23 ndenge ni asombaka minduki na Ukraine na mbongo wa Congo azoki notika na Rwanda po e attaquer ba congolais bon ba congolais pe ndenge ni côté ya est kuna akotisi ba rwandais ebele ba côté Kivu kuna bazara susu ba congolais te yango omonio soki caméra ki kuna sala plein parce qu'il y a plein de rwandais. Il n'y a pas de Congolais, il y a plein de Rwandais. Mais les Cambouanais comme na suka Congo est un héritage nza mapesa ba Congolais. Congo est un héritage ya mboka Congo. Et c'est ngeli mwana Congo no surtout abundela mboka na ye. To sengi na ba Congolais to bima na biloko ya bomwana ya kosala ba vidéo ezangatina, ya kosala ba vidéo ya critique. Il y a eloko déjà leki na breaking news yo zuya ngo bimisa ngo lokola yo mutu bimise pourtant biso ba topesi ba information wana. Alors breaking news awa yaka koloba makambo mboka yaka koloba makambo ya communauté yaka kopesa ba solution ezo sanzisa pe batu oyo bamela batu pasteur amelayo docteur amelayo apôtre amelayo prophète amelayo benganga akosanza batu ebele basi bazwi bambongo na bango bozana problème ya libala bozana problème ya nyonso benganga mutu moko abenginga alobi pasteur tomoni organisation ya libala ya Willy Motopamba na Géraldine et les cas kitoko est-ce que toko invité on a fait na biso aux la commissaire de fête proverbe 30-30 azali mutu abatunyos nazaka rankinete nazaka pe na problème na mutute soko botali makam nazo sala bokomona ngo Jésus l'a fait avec les Sadducéens il a fait avec les pharisiens 3 ans durant il y a message il y a ministère à Jésus azali ko s'attaquer na ba pharisiens na ba sadducéens ba pharisiens na ba sadducéens de lelo ba mibenga ba pasteur ba archi ba docteur ba pape ba nani bango wana lelo bazo ko sala ba aventure na ba télévision na ba wapi azangi mateya ayebi azwa formation te alinga balisa omona ko balisa sali ba dégâts azwa formation te alinga apesa baptême akosala baptême ba dégâts azwa formation te alinga te afongola Bible ba dégâts azwa formation te aliko mekali kambo ba dégâts donc nous on a été formés et envoyés à chaque fois communauté zakana posananga vraiment na mitiaka en 4 puis na mikata en 4 pour na koya ko résoudre problème à communauté qui leadership yangwana to par rapport à ba tant ofandi awa na mboko bato bamoni musala to sali pe tozo senga na bandeko nyonso tu oyo bazana basi bobota nanu bobalana te ou bien boumeli déjà et vous malamu honorer ndeko mwasi bino za boso proverbe bazo peso conseil que honorer mwasi na obalaye o afingi biso obona bodo bino ba congolais so mutapesi au conseil au problème bozo mona tant ozo bala mwasi na yo ozo honorer liboso ya l'état liboso ya nzambe pe liboso ya famille ezo tia harmonie na ndako peto komi na fin de l'année bo chauffer bandaku pour ba parents mususu o baza ba irresponsable ba lingaka ndako na bango eza malili mais bazolata bilamba cher pe lisusu tolobaki ete na fin de l'année eoza malamu mobola veuve au supporter kobosa na pe ba membre ya famille te moi ba code na Congo ezaka bien alors ba oyo nyonso tout ba moni ke proverbe basalaki musala malamu pona bango po ezana ndeko moko ebisanga me pasteur to sa nini pona ko soutenir yo ba oyo ba soutenaka ba bengaka na pesaka ba compte pour na ko soutenir musala parce que na musala oyo to sana bato na Afrique oyo to edaka to sa pe na bato ana poto to pesaka ba conseil to bengaka esengaka ba crédit musu pe oko pesa no mbongo te me otindika ka vocha na ya laika bato belé batindaka esalamaka bamonaka ke toutefois
ce que obenginga na réplique parce que naza na vocha laika. C'est-à-dire breaking news ezali instrument ya communauté pour na kosala éveil patriotique pe côté ya parole ya solo parce que ça na bato belé ba te ya vraiment na aventure. Bato belé pe ba benginga ba bi pasta proverbe en tout cas Matthieu o te ya Joseph eza bien mikolo zo te ya kaka na français pour nous tia na lingala te. Alors lokola bobengi belé na kosala la bino le même message na lingala. Mais bino bato boza ko décevoir biso to sali makambo mangala mingi tozo mona feedback ezali vraiment négatif yango to tourner vers ba francophone ou balobaka français pour na ko étendre vision mais de temps en temps lokola bobengi na kozanga te ko sali la bino Matthieu à Joseph na lingala o ezali destiné prophétique pour na oyebiso ke Joseph bande ko na bateki bato ebele balingaki te akobonga Joseph azolota bandoto ye moko ayebi explication te bandeko ne bato bazosepesa explication Joseph bandeko ne balobi toteka ye totala soki ndoto na ye kokokisama benemi na biso bakadi apemba bazala na problème kaka moko barêve na biso ekokisama te bandoto tolota ekokisama te bato boni balongo Afrique lere azalaki na ndako ya papa na bango azolota ndoto soka ye poto akosomba ndako soka ye poto akobongisa bandeko ne soka ye poto akosala banda ya ndoto wana réaliser ngote ba misusu kutu banda ya poto na zonga Afrique te oh voiture à poto elamba poto elengi nango eza na Kinshasa koma yo za na poto obengisa mutu te oedaka batu te osungaka pe mutu te elengi na yo nini bato bakoloba koza na poto do Matthieu ya Joseph ezali Matthieu ya kotindika mutu ayebake o eza ye ni ndoki ya famille ni tata mwasi ni pasteur no ataza ndoki mutema mabe lokola soupe o alokaka bandimine moko kopesa petit na biso pichu akoma obenga ye soki Timothée soki nani abwakeli maladi azongiseli maladi kozwa banganga kobengisa bango na bangembo na église bangembo ya mangembo ke nganga mobimba comme si prophète biloko wana nyoso tozo dénoncer yango po eza mabe pe lisusu communiquer bato tout balobaki bakokoma ba lettre ba juge ti sikoyo ezokoma te ezosala bien te soki olaki ke ozofunda soki olaki ke ozokoma eza bien te soko sali vidéo mais ozo réaliser en côté ezobima koza muta lokuta donc eza mawa mingi donc vraiment to lobi ete bonne année ezali fête te Noël to fêtaka ngote bonne année ezaka mukolo ko glorifier Nzambe aucune église au continue adoration na louange 1h du matin bozongi ndako bo continuer en famille pe breaking news na biso yali la paire change de camp to boy na bato ba vidéo bato oyo bazali bongo na ba site bo bana olekisa benemi na biso na ba site na bino poto yebike mbongo ebele eza en jeu toni ko akize mutu te mais tolingi bato ba sangana ba combattant to sangana to sala bomoko poto to foutre ba occupation libanda la paire tourne les camps et la paire change les camps la paire change les camps père est comme une camp Kabila sauf Kins TV en direct à Toronto merci ming pour Nabino breaking news basangwa Congo et pas Nabino